Voilà, boza ebele botunanga par rapport à bas savon. Alors, j'avais décidé aujourd'hui au sala ma vidéo juste par rapport à savon, ok? Voilà, en tout cas, merci Lissous Zande Tokuna Lelo, c'est toujours un grand plaisir, hein. Et on partageait Nabino, bienvenue dans Coloris Club 84, hein. Merci pour votre soutien, merci pour Bozo s'abonner. Nabaïba s'abonner, non pété, en tout cas, grand merci. Ndenge quand même, Oyaka Kotal, mais Ozo s'abonner. Mais c'est mieux de s'abonner. Et puis, au fini, la cloche des notifications, non, on va nous voir ma vidéo dès qu'on poste, et toi, tu as des vidéos, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va un savon qu'on peut utiliser chaque jour, matin comme soir, c'est sans inconvénient. Et pourquoi il faut que ça les là-bas savon, Anna. D'accord? Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour en parler. Et Zabongo 7 savons. OK? Merci sous Nandenge Tukutani Lelo. Et si c'est pour la première fois, au Bouyambi Bisso, Bozabel et bien, na Coloris Club 84. Je ne cesserai de le dire. Alors, Bobo Sanate, Boleka, Botalapé, les autres réseaux, Facebook, TikTok, Instagram, Tozalipé. Ok? Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport, il y a des savons là chaque jour. Oui, il y a des savons que tu peux utiliser chaque jour, matin comme soir. Bah savon ezaka bien parce que elongolaka d'abord solo ya nzoto. Alors, lelo na ina 7 savons. 7 savons wana eza pone permettre yo osokolelaka chaque jour. O ozalaka na mycose, o ozalaka na solo ya nzoto, o ozalaka na salite na nzoto, poso ebimisa eso éclaté. Alors, est-ce que koko c'est la savon? Oh non, pour n'engeza sensible, ce qui n'a pas collé loko mikusa, ce qui n'a sali boye ba bouton. Aujourd'hui, je te propose 7 savons. Ce sont des savons qui ne coûtent pas cher. Ce qui est cher, et cause à $1, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000. D'ailleurs, 6000 c'est rare. Ok? Ce sont des savons qui ne coûtent pas cher. Mais c'est des savons qu'on peut utiliser chaque jour pour na epesa pour na biso nzoto ezala bien. Premier savon yango. Na Kinshasa munyoso yebi savon fraise. Ezalaka na base ya ba fruits ya ndenge na ndenge. Et puis ça ne coûte pas cher, savon fraise. Savon fraise ezalaka bien pourquoi? Parce que ekolongola o solo na nzoto, ekohydrater yo nzoto, ekopesa yo nzoto sembe sembe. Alors, c'est des savons que tu peux utiliser matin comme soir. Ezalaka na limite te, ezalaka pe na problème te. Seul apport nango eza que elongolaka solo na nzoto et puis enetoyaka nzoto. Mais etelisaka te. Tu peux utiliser ça chaque jour, matin comme soir, il n'y a pas d'inconvénient. Deuxième savon na biso yango, Puriline. Alors, savon ezalaka bien parce que osa elango na nzoto na elongi. Face and body. C'est très important. Et ça, savon antibactérien. Pourquoi antibactérien? Boyebi bien, ezaka, ma batterie eza midèle ebele oyo, ezaka musu, et cause peut-être miké. Là, ce sont plus le médecin qui comprend mieux que moi. Alors, bomoni ezaka mbatu mususu, ako niata mabele bo, esaliye, bambuma, ou bien esali, bamai, moko bimaka, ou bien mikusa, moko ezaka na nzoto, soko sokolo zoka mikusa, ou bien elongo za ba bouton. Alors, quand tu utilises ce genre de savon, eko sokola yo, et puis eko empêcher microbe wana, et se développer. Eko étouffer microbe wana, ba bactérie wana nyonso, eko kufa. Ba bactérie wana eko kufa, oko senti yo moko pona yo, eza pepele. C'est à utiliser chaque jour, matin comme soir. C'est juste pour traiter la peau ya nzoto na yo. O traiter peau, ozo nettoyer, o ba infection ya mbilinga mbilinga e, o mikusa ya ndenge na ndenge ekozala te peau na yo ekozala propre. O bato bazaka na ba loto. Voici les savons que tu peux utiliser sans problème.
Troisième savon na biso eza Aqualis Cool. Boyebi Aqualis so ezaka cher pété. Alors, eza savon antiseptique. Ba savon nde na bandeli susu omoni ba pembe muso esala na elongi. Ba mbuma mo ya mike ya pembe be ba makwanza mo ya mike ou bien ba bouton mo ka mike na elongi ou bien na nzoto. Quand tu as ce genre de problème, il faut recourir à ba savon eza antiseptique. Et qu'on nettoyer et qu'on empêcher pe microbe na et se développer. Bato bazalaka na makwakara na nzoto. Bato bazaka na makwanza nyonso bakwanzaka. Bato bazaka na banduta. Bato bazaka na mikusa nyonso na nzoto. Ozo sokola pona yo ezo simba te. Ba savon yango oza na besoin te otelisa nzoto non mais oza na besoin au traiter. Donc ba mikusa ba makwanza ba salitana nyonso ekokende quand tu utilises ce genre de savon ezaka cher. Na yo zamongo ayu. Boyebi savon ayu. Donc nyonso ayebi yango bi la manière dont ça sent bon. Voilà. Et ça n'a pas fait moins bien. Au cause sur l'ora ya pamba boye mto kantaneti o pomper ba parfait. Surtout bato mo bato baza solo mapeka. Otokaka makasi. Otokaka makasi. Ozaka na solo mapeka. Ozaka na solo nzoto soki mo ebimi ba odeur wana et empêcher bato ba vivre. Ba savon koko saila yango. Ekolongolo solo wana yana parfum savon pamba kakozwi pa linuka na yo oniki nzoto. Oko sentir yo moko ozio pakolo yango tina mapeka. Okozwa linuka obandi ko frotter ekolongolo solo wana nzoto solo ekozala isusu te nzoto na ekozala bien. Voilà. Derma, boyebi pe savon oyo. Savon Derma, ils ont savon antiseptique et puis germicide. Ils ont un menthol, ils ont un mot ingrédient belé. Yango pesa ba omoni ba bouton mususu, vous en avez longi. Hein, bouton o eza naturel quoi. Les boutons naturels parce qu'il y a des boutons mususu salami na produit, mususu salami parce que pas comme mafuta ou bien c'est les savon. Les boutons naturels o ebimaka. Mususu c'est cause à la âge. OK? Par rapport à bana. Ce genre de boutons, au coquille qu'on utiliser ces genres de savons, Derma. OK? Évitez à kotobola. Aux yeux en kaka au sali en mousse ou appliquer les longi. Au tiki en wata 1 minute, OK? Pas pendant longtemps parce que ça savon antiseptique. Au tiki en bongo, alors koti douche au koti au sokoli. Au ko sentir yomoko pour mental ou un PDG frappaka. Oko sentir yo moko po na ndenge kozala eko nettoyer yo po, c'est très important. Alors ba buibui mususu pe salaka hein ba mbuma mike tina mususu tina kingo tina mapeka ozui soko za ba buibui bongo sala mousse zwa savon na mai sala mousse appliquer esika ba buibui wana ezali soko appliquer oko sentir yo moko différence pendant peut-être après 2 jours ou bien après 24 heures ça dépend. Oko sentir différence et puis okomona ndenge eko étouffer ba microbe wana ou bien soko zana mikusa na nzoto hein ba mikusa muso eyaka bongo bato pe bazaka azotoka solo mutokeleki eko empêcher solo wana en tout cas eko sala yo bien. Pour finir tozana oyo asepso. Voilà. Nayebi ke batebele bayebi yango hein. Ils appellent savon antiseptique. Ils appellent savon antiseptique. Bien asepso pe bomoni ba loto batmusu bazaka apako mafuta et ça lié ba pembe net ba loto. Hein, et ça ba pembe net ba loto et kozwa yo tina nzoto hein, ça dépend. Ou bien ba bouton oyaka ya mike, il y a des gens qui ont des boutons comme ça pendant leur cycle. Alors, au recourir na ba savon net ba asepso oyo. Eko aider yo, eko soigner yo, eko nettoyer yo. Mais ce qu'on y a là bien, j'insiste toujours, il faut qu'on soit au sali mousse ndozio déposer, ce qu'on sait na elongi déposer, ce qu'on sait na kingo au déposer. Bato pe bazaka na elongi sensible, ba rougeur na elongi. Alors, tu peux utiliser ce genre de savon eko juste pour atténuer ba rougeur na yo, yo moko oko sentir que oza libre, oza pepele. Et l'ongi pe kozala bien, nzoto pe kozala bien.
Tous les savons que je montrais, ils pour nzoto mobimba. Ils ont tu te limites au visage, non. Ils ont nzoto mobimba. Partout, et c'est comme on est dérangé, tu peux utiliser ce genre de savon. Solopé ekolongwa, salité ekolongwa, mikusa ekosila, bama kwanza, bama kwakara, banduta, surtout dans la sepse, aux yeux sali pena mousse déposé, place banduta no eza, tu vas voir, au moins il y a une différence, et que ça par rapport à bas savon, éclaircissant, gommant, au sel et là chaque jour. Ces savons ici, tu peux utiliser ça chaque jour, il n'y a pas d'inconvénient, ok? Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je me limite là. On peut ces explications par rapport à ma savon. Peut-être prochainement, on y a un gel douche, on va voir. Hein. Ça dépend. Mais si vous avez besoin de produits, contactez un numéro dans la barre défilante. Voilà, c'est ça, mon numéro. Hein? Au numéro dans vous avez besoin de locaux, au Komelinga, je vais te répondre. Mais les explications, on a besoin d'un conseil, c'est payant. Au Komelinga, la gratuité est exacte. Ce qu'on Komelinga, c'est que au Kofuta. Soko yebi ko futa ndoko komela nga to sola na WhatsApp et puis na émission mode ya paiement deni basalaka. Là, je vais te donner les conseils. Gratuité quand on na saliboué et ça se limite là. OK? Voilà. Alors, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro et pour un autre sujet. On va parler d'autre chose. Hein. Pour l'instant, n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Voilà. À bientôt.